Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss de Miss Taniala Omukoko. J'espère que vous allez bien. La famille, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. La famille, bota la vidéo, on a oché la bino siko, papa, maman. Ndeko mobali pe ndeko moi, si t'as la vidéo, on a oché la yo. Vidéo wana pona bandeko, oh na pesa mino explication. Bazolo bake, wana mundele, na France et bandi déjà na Londres même. Bazola ki sabana na biso makambo éducation à la vie na bas âge 9 ans déjà bazola ki sabana makambo ko sangana moi sina mobali soki po ki posa na yo bobimi quelque part bo 8 ans na bino makambo ebele bokolandango tant nazo tchela bino awa la famille l'autre fois na yise bino papa na maman bozwa temps ya bana bino eza classe na prière lelo to robeb saka bana biso na ndako te mais bana biso ba okebe ba pe na école parce que biso to kolaka na première secondaire les la exception makambo éducation la vie makambo belé mais awa leo munde la zola sa moi na 9 ans ba papa o bolinga ko tia ba film porno na kacha ba téléphone ba mama oyo ba publier mutu tindelanga matière tindelanga otoni na ba film na kacha téléphone tala eloko ndenge baby sarabana tango bana bazote ya bango ke sangana sala boy mwana lelo bana lelo bakoma na Android mwana vandaki na ndako mwana 5 ans 8 ans yo pesi téléphone pour se calmer pour osala makamuso zo sala mwana ke na téléphone ake kokuta na ba filmer bazo sangana bazo sala makambe belé bomo ndenge zo baby éducation bana bomo ndenge bana biso bazo sala ya kobeba mwana lera kanisi ke na école ba bisaki bango boy amonya ngo su na téléphone ya papa na e baby sakabana ba mama botika ba système ba film ya mabe na ba téléphone na bino ba papa bino batu bolingi ko senga ka basi mitakala tindelanga mutakala pona la bien chérie nanga bwebwe et pourtant za marié et pourtant za engagé tango zo sala biloko ndenge wana la famille yeba ke bana na yo ozo bebisa parce que ba film wana na téléphone et yaka na onka ko détruire et ça ba porte d'entrée mobimba o bien bo salaka moi pas yo za mobala libala oyeba kite moi si moko boya libanda po chérie libanda azape na posa tango otindela yo il faut alamba vidéo wana yo faut sentir ye soki pa tie bilia bichecha likolo e bango e soki pa lobi maloba tango yo tali okoma kaka boswana na mama otali yango boye siko mwana abane kolela yo bi mwana lokwa zo déranger nga na pesa mwana téléphone mwana ke kuta na babilo kwa ndenge wana papa nanga tala place otie mama tala place otie bana na yo mama tala place otie mobali no potie bana na yo to battre l'éducation bana biso c'est très important la famille makambo ezo bebisa prochainement na yo bete no lisola sœur moko boye couple mo na Londres na ebi bien mwana bonga kutana na makambo bolanda vidéo la famille ba mama bozo attention na bana. On est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe ou encore le caressage de testicules. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Et ça, les parents doivent le savoir. On est en train de traumatiser les enfants et de faire tout l'inverse de l'objectif que l'on s'est fixé, à savoir que si l'enfant, à travers sa deuxième figure d'autorité, parce que la figure d'autorité de l'enfant, c'est le parent et l'école. D'accord? La maîtresse, elle me dit quelque chose, forcément, ça a valeur de quelque chose d'acquis pour moi, en laquelle je dois croire. Donc, quand l'enfant il va être confronté à un prédateur sexuel, alors qu'on lui a dit qu'il était possible de faire, alors j'espère que les parents n'ont pas la radio allumée, et si c'est le cas, je les invite à baisser le son et faire en sorte que les enfants n'entendent pas, parce que je ne voudrais pas moi-même effracter les enfants. Mais quand on vient dire à un enfant, tu peux faire le sexe dans les fesses, tu peux caresser les testicules, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on les expose davantage aux prédateurs, et en plus de ça, et c'est ce que disent aussi les spécialistes, moi je m'en fais le porte-voix tout simplement, on va inciter, en fait, donner envie aux enfants d'essayer. Et ça a été le cas dans une autre école qui est située dans le sud de la France, dans le 34, où on a des élèves à qui on a expliqué la masturbation et l'éjaculation, qui sont allés essayer, à leur tour, dans les toilettes collectives. Donc c'est extrêmement préoccupant, Nicolas. On est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans